titi. Alors, on a peut-être pas Kim Saï, mon bel et la désert, Bayane à Lemba. Na bête qui sur la strade na misi ba qui ça banda qui au sein la strade na misi pour pas lingaye kala ayebi ma très parce que ça va j'écouter au monde la kimi ça mon mère na kunzulu na désert du matin ba na lende pas ali asa ça va jeter sans en poste internet et yeba ba vie na la salte ba non ça depuis kala continuer na ngai penza oyeba na wa bête qui sur la misi na strade na au sein la ba qui ça ba dou ba misimo ça ba pas dans la bolingo na ti bête ba retour strada muto ningani amisa strada ba komi lo ba zo ba na yo c'est ça ba je dans la bible ça ba vérité nyonso oyoki Jérémie azako vanda na bombele avant na lemba ti Jérémie akoma na lemba na ko ba kinisa ka ko kinisa po na mombele Jérémie po banda ba kamune o abanda ki mwasi bo mwane alingaka strada mo pazaka ko lingete ba Jérémie sale doua pa ba Jérémie zango normal boyebi ke ba mizwa ba sale la ba doua asala ka doua strada comme le quoi zoba ya Jérémie la da Jérémie partout des familles ba strada ne tombo kaka nde akelemba po ba basa ba partout ba komona ba ko beta ye comme les titi na bandeli na luka sur voice musudu wa voice na ba capture eza penze belé ezebele wana na moi atika na 2 minutes alors ba prière bilo ba di prière yo glodi yo zoba glodi yo la sanga titi alors ba no peut-être ba kim sa mon mbele na désert ba yana lemba na bête qui sur la strade na misi ba qui ça banda qui au sein la strade na misi pour ba lingaye kala ayebi ma très parce que ça va j'écouter au monde la kimi ça mon mbele na kunzulu na désert du matin ba yana lemba pas kunzulu eza veni ba Jérémie ba zo vanda na mombele donc so ba tonso bo kanza kwa ba okosa boke kotuna bana kunzulu na mombele ngane ebi ku mombele tino na kuma pe mombele bien kunzulu eza veni ba Jérémie bazo batiti baby ekuna na kombo titi kuna baby na kombo Jérémie te titi kombo ne titi kuna baby na kombo Jérémie te tanga komi na lemba nde aji kombo Jérémie asa ça va jeter sans en poste internet et yeba ba vie na la salte ba non ça depuis kala continuer na penza oyeba na wa bête qui sur la misi na strada nde au sein la ba qui si ba dou ba misimo c'est ba ko ba dans la bolingo na yo ti bête ba retour strada muto ningani amisi na strada ba komi lo ba zo ba na yo c'est ça ba je na wa bible ça ba vérité nyonso oyoki mombele na ba kutukuna na ibate na luka suma audio moko na poni no moko faut na classer ba audio pona ba capture eza ya mobile ya Jérémie Glodisha Jérémie pas kake bima na ba face Kuma bisali yango kanda za mukie bongo mekota ndisha nga pendamba première fois zwa Jérémie asumbisa mwana mama pa moi kaka et puis ma tongi sheleki oyeba taminkie musu bazaka pa nga Yves Molato akosa ki Jérémie ke moi sinaye bota poté moi sinaye copine fille ya poto mutazo lingaye mutasale lié boutique Jérémie azaki da komona mo clarté mwebi libala ko yiba ezana bazua moya cc mao manifester makasi ezate Jérémie tanga ke poto alandeli aye komona ke Yves moi cité mutasale la ki boutique eza mwana mobali donc moi si ya Yves ango aza mwana moi cité na lokwa biso boy azande mwana mobali Jérémie asiliki Jérémie tango ailié c'est qui jour à tournage Yves azokota ba Jérémie ba vanda ki ba mama top ba papa JR maintenant so ba vanda ki ana ba comprendre pourquoi Yves asilika makasi Jérémie lobine kali comme mukie ba so comprendre Yves réaction na Yves tanga azokota ba mo Jérémie yo Yves yo kosa kinga ke moi si na yo mutasalela ki au boutique
nzoka nde atangi kombo garçon il va bien que Jérémie basala makambo en secret et ça makambo ya oje de tout le monde parce que ba tout nyonso ba que Jérémie aza mwana mwasi avant dakala mobali nenda kumoko na ndako Jérémie so okay o mona photo ya lolingando ya munene précieuse aza mwana ya ba lolingando leka bango suka Jérémie abokolaka yanga Jérémie kwa leka mwa mobali na ote eza mobali na za leka mwa mukio bokolelo kwa mwana no. Première fois ça là Jérémie par Ngisha Jérémie par kake bima la ba fesse Jérémie azo baby sabana batu na sala ba makambo salité donc orchestre qui peut JS production hein et à loko à quartier latin soko koti danseuse na tatami Jérémie siko azo ka baninga ne mibali ngateo est-ce qu'on bo sala makambo salité na ndako Jérémie ngai Jérémie, camarade aux États-Unis, meilleur ami na banda 9 ans. Tilelo. Oh bobé bani pour bowele Charlie. Charlie a zonsa à théâtre pas Mario. Bobé bana Nicolas Charlie. Pour Charlie a combien qui ko ya mwana bomoni Jérémie a bebani na Yves, na papa Yves. Ba bebani pour moi mobali muta saleli Yves boutique. Ti bomoni Yves atikali na voyage. Bon, non le bamba un peu. Nazaka na 30 minutes. Matana news na monio. Bandeko. Kin 24 la monio. Ah, ils ont sans problème personnel. Ils ont matière liée avec des preuves. Et maman Glodingan. Donc Jérémie précieux. Donc nanga okosanga ke précieux moi non. Donc ande précieux moi na basuka ya ba Glodingando. Dernier. Le roi Yosa moi ça Glodingando. Comment ça peut presser moi nous la mission à bateau Jérémie. On a photo la camarade aux États-Unis, camarade depuis Jérémie a zo baby sabana bateau na ça ba makambo foyer. Aza femme au foyer. Jérémie aza femme au foyer. Ndebo mona ki bon avant d'ana mobile na kati ndako moko. Mobile ne aza réalisateur na Glodi. Eza vinaye. On a jugé à battre parce que chacun de nous a une partie sombre naïe a une goût naïe makambalinga comme ça a une bêtise naïe a s'appelle makamna malam mais Jérémie n'a pas bon a femme au foyer a femme au foyer a na carte ya libala na mobali naïe ou a réalisateur naïe Glodingando na carte ya libala na bango Jérémie a trichaka mingi na banane na ba garçon au bayaka na JS Prod. Moi na wana Charlie, boyebi Charlie non, oh Jérémie ba que Charlie a tiré poison, ezaki poison te. Boyoka. Jérémie azaki Charlie a tiré na ndako na ye. Ce qui tournage na bango esili, ba kenda na bureau ya Jérémie ko ko za biloko. Jérémie soit émission since yo kendete simbelanga saki et la kisi que lelo eza tourna yo donc a kofi na quartier la te mambo salaka ce qui émission donc code yake lelo eza yo ezaka simbelanga saki wana et la kisi que eza yo nde mutu to la na lelo Charlie wana bakomaki na relation na Jérémie parce qu'ils a qui à tout moment à chaque fois Glody a besoin d'anda comment non à chaque fois que Glody a zappé Charlie mutu donc à chaque fois na bien Arline non changer ma lobate ma chérie je t'aime beaucoup mais non changer ma lobate pour yebi que non constater et si quand on a Jérémie mais makona ndako nganga yona Kevin Sydney tomba senga bino deso so bope ça va soso mibali mibali est-ce que nga zalaki na yebaki donc na ko changer maloba ndeni ozo tinga manga nga na changer maloba te Arline yo mo yebi ke na ko sate conscience na yo yebi conscience à Kevin Sydney bo yebi ke na ko sate bo yebi ke makam na lobisa so eloko lingo sala wana pe na yebi si yo yango tanto so li soko enregistrer nga bimisa na yebi si yo pe Arline po anyo zo linga na changer maloba na o sepelsa Jérémie alors que yebi ke za mambo solo conscience no yebi ke na ko site hein
nakoya kosala live ya moyen na changer maloba ya te mpona kosi te esika mobokende kuna na nganga kuna na cimetière mpo bamisima basengai bino de soso nazalaki bongo kime poigne ozonga lisusu te poigne. Salut, bonjour la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bella Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokope sa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living product produit o eza complément alimentaire eza biloko kolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pour na problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie, nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïdes zo tumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozoko ko skene même salate, ozana problème ya diabète. Contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo tout sa santé na yo ko hésiter te au contacter nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki zo katana ozana problème ya peau produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini zo déranger yo ko hésiter te prostate zo tumbisa yo ko hésiter te nini zo tumbisa yo benga ngai produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo produit ya aloe vera living products.
Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernine ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela. Kina sala mignonne bongolia mo zero. Lobezala kina 10 senado yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.